Merci pour vos alliés belé ya kolanda info 26 na ba chaîne partenaire na biso tikato fongola ba information na biso na politique wapi chef de l'état Félix Tshisekedi ayambaki na cité ya Union africaine champion du monde ya boxe Junior Ilunga avant wana boye ba que chef de l'état azalaki bongo na Luanda na capitale ya Angola. Après des sommets quadripartites successifs au Salemaki Bongo le 12 na le 21 août 2019, Oyo et Baki Kobota signature ya memorandum ya entente entre Rwanda na Uganda wapi tomona kipe présence ya président de la République Nabiso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Yoweri Museveni ya Uganda, Paul Kagame ya Rwanda, pena Joao Lorenzo ya Angola. Na yango, boyeba après sommet ya le 12 na le 21 août 2019, bakutanaki les sous na Luanda le 2 février 2019 na palais présidentiel Sida de Alta pour na koyeba lisusu kosolola makambo o etali bon voisinage entre Uganda na Rwanda. Mbala oyo boyeba ke ba 4 chefs d'État basalaki bongo évaluation ya situation politique pe sécuritaire na diplomatique pe culturelle entre ba 4 États o ezali bongo Rwanda, Uganda, Burundi pe na Angola. Sima ya nyonso, président ya Uganda Yoweri Museveni na Paul Kagame ya Rwanda bayebaki bongo ko saluer o ezali bongo volonté politique ya ba homologue na bango ya République démocratique du Congo pena ya Rwanda. Boyende ebongaka ba pays ya Afrique bazali na posa ya bomoko bolingo lisanga po kimia ezala po eloko eleki kimia ezalite.